Bon, comme Gao eza bon, eza non na scène hein. Pour na banana comme ya scène liboso yoma. Ngamo tanto sali list boy sika. Na lenge na joana na komba Gao tana nzembo ya Gao ezo sala succès. Yana mpese komba vieux Gao. Yango pe mto yana moto ti lelo. Ti kombo ba boti ba pesa yo eza kombo ni. Komo na ngai na Nkai Matuba Gérard. Nkai Matuba Gérard. Merci pour n'andenge au pesi kombo batunyo so bazolanda biso ba comprendre que kombo ya président Gao boyo ki ngondenge yemoko auchiko pesi la bino mais président avant tout na ndeko nanga se présenter na lingina na yeba e banda boni po bando sala théâtre. Bon ngana mona izaka ya makila ya sa po ngai parcours na ya théâtre eza ndenge mona parcours ya fe Mundueri. Po Mundueri bon aki amina ngai intime. Tu as une passe à Libanda. Donc, tu as bandit théâtre na biso na paroisse Sainte-Agnès. Net de G. Et tu as une bilinga mouinda. Tu as un choriste. Ce qui fait moi la paroisse est allé. Mon asa basengi qui est bilinga mouinda ça la moi théâtre. Alors tu non ça na Mundueri. C'est que talent wana ngabe na zo bâtisse na zo loba ba zo c'est ngabe tu benen na école. Na école na en tout cas humoriste vraiment. Tu es au continuer et na paroisse c'est mon aussi kiré Père Zabalo, espagnol, Père Zabalo jésuite. Père Zabalo a le but que non, en tout cas, il faut que on a tant à monter. Tant de six classes, mon dieu là que ça la ina. Ngainde, bon, maïle yaki na ngome temps. Parce que na humanité, mon dieu yaki na ina, a kotanga na ina. Donc mon dieu là tanga yango ngainde, izaka ya makila. Mon dieu pesa ya makila. Izaka ya makila na força ngote yaka bongo. Maël ezalaki te tant wana o bando osala musala mususu tondi Maël yaki nango metan obiso au commune déjà pourtant mon azotanga na ina azosala pe théâtre mo amateur quoi tozosala na basiatula mais ngazi otana kangame siko na kosala ba théâtre donc ba production a Maël yaki nango metan siko ke tanga so ba université wana okomona jama mbongo zo ya yango epesi ki ndenge wana omoni yango donc eza ya makila.